Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Jeudi, et là, merci pour vos abonnés à la télévision, pour le journal, il y a le 28 septembre. Merci, la fidélité et confiance, pour continuer, pour le journal, pour l'Assemblée nationale, qui honorable député Bazalaki, la séance plénière, le mercredi 27 septembre, puis il examiner, qui peut voter, qui projet, il y a loi, il y a autorisation, il y a prorogation, il y a état de siège, il y a projet, il y a loi, il y a réduction de compte 2022. Détail, il y a héritier, ba députés nationaux ba examinaki pe ba votaki deux projets de loi mingi penza projet ya loi oyo ezali kolobela réduction des comptes exercice 2022 pe projet ya loi pour na autorisation ya prorogation ya état de siège sur une partie ya territoire national ya République démocratique du Congo ya mibale ezalaki voté na unanimité sur 360 députés oyo ba participaki na vote 355 ba votaki oui P5 ba votaki non alors que premier oyo loi ezali kolobela réduction des comptes exercice 2022 ezalaki déclaré recevable pe etundami na commission ECOFIN pour na toilettage bosimba ke débat pour na texte ya loi oyo efungwamaki pour na oyo itali article 87 ya loi numéro 11/011 ya le 13 juillet 2011 oyo ezali kolobela ba finance publique examen ya projet oyo ezali préalable pour na vote ya projet ya finance ya année bosimba ke article 82.d ya mobeko oyo ezali ko imposer projet ya réduction de comptes ezala accompagné na rapport ya cour de comptes na tina wana numéro 1 ya chambre basse ya parlement a confirmé que rapport oyo pe ba document mosusu ezali kolobela projet ya loi et kabolamaki et pas ya ba député bosimba ke débat ezalaki lancé pour un projet oyo application ba disposition ya article 148 ya règlement intérieur ya Assemblée nationale pour na présenter économie générale ya texte oyo ministre Nicolas Kazadi a talisaki ke esengelaki a passé en revue exécutif oyo autorisation ya kosala exercice budgétaire 2022
pour na solliciter na représentation nationale ba valider pe ba soukisa mingi budget ya l'état pour na année 2022 pour na projet ya loi oyo ezalaki constater dépassement ya ba crédit oyo ezali ko s'expliquer pour na minute ya budget ya voix pe ba moyen oyo ezali ko présenter ba prévision irréaliste par rapport à ba besoin réel yango ezali ko sala que problème d'ordre structurel na mboka na tina wana nécessité ya ko silisa ba réforme oyo ezalaki entamé na matière ya finance publique situation ya dépassement ya ba crédit ezali ko concerner mingi ba dépenses ya fonctionnement pour natina wana institution ezali bongo 22 ministères oyo bazali ko accuser ba taux exécution au-delà ya 100% ezali bongo président 190%, primature 132%, assemblée nationale 145%, sénat 184%, secrétariat général du gouvernement 257%, CENI 145%, cour de compte 126%, affaires étrangères 401%, intérieur et sécurité 183%, défense et anciens combattants 249%, économie nationale 100,83%, finance 182%, budget 334%, justice 202%, relations avec le parlement 102%, santé 124%, EPST 107%, ESI 113%, agriculture 141%, industrie 334%, commerce extérieur 138%, communication et médias 130%, affaires foncières 206%, environnement 371%, sport et loisirs 288%, intégration régionale 155%, action humanitaire 627%, affaires coutumières 102%, aménagement du territoire 365%, na débat Simbake 11 intervenants, ba déplorer que dépassement budgétaire où il avait institution nyonso ya mboka en tête na yango ezali bongo, action humanitaire et longo na 627%, et l'industrie na affaires étrangères 401%, environnement 371%, aménagement du territoire 365%, budget pain industrie 334%. Tobeta bongo masolo Premier ministre Jean-Michel Sama oyo ayambaki bongo vice-président ya Conseil économique social ya République populaire ya Chine oyo akumomaki epai ambassadeur ya Chine na République démocratique du Congo. Nadina Sona ma précision. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki vice-président ya Conseil économique et social ya République populaire de Chine Shang Flun oyo akambamaki na ambassadeur ya Chine na République démocratique du Congo Zhao Bin au responsable ya organe consultatif ya Chine azali bongo na République démocratique du Congo et pai wapi azali ko participer na assemblée générale ya Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique oyo efungwamaki mardi 26 septembre 2023 na Fleuve Congo Hotel liboso ba panze sango na suka masolo na bango elongo na premier ministre Shang Flun alobaki boye baye na visite na Kinshasa pour na assemblée générale ya Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique IFESA na Mokuse milulu oyo ezali organisé et pa ya conseil économique et social ya RDC oyo ezali bongo réussite boye bango bamoni bayambamaki na ndenge ya malamu pe accueil ezalaki vraiment amical et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ezali bokutani moko ezali réservé na délégation ya conseil économique et social ya Chine babeti masolo bango ba sukisi kolobake consensus moko important ezali bongo consolidé pe ezali renforcer mingi amitié ya Chine et longo na République démocratique du Congo bakokolisa coopération amicale bako améliorer amitié pon na biloko ya sika mingi penza na mi-octobre 2023 et kozala bongo na réunion moko kozala organisé et pa ya conseil économique et social ya Chine ba lancer pe invitation et pa ya président ya conseil économique ya RDC oyo a confirmé yango déjà participation na ye et longo na délégation pona oyo etali coopération ya RDC et longo na Chine ambassadeur ya Chine na RDC atalisi ke na ngambo na ye balobelaki longo na premier ministre pona mise en œuvre ya ba accord oyo ezala signé pendant visite ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mboka Chine ba parti nyonso mbale ba sepeli na progrès oyo ezali enregistré na mise en œuvre ya projet oyo bango nyonso bazali d'accord ya kosala makasi pona réalisation na yango d'ici fin de l'année boye mingi penza coopération entre bamboka mibale ba parti nyonso mibale ba partager même détermination pona kokoba na lolengi moko ya malamu coopération gagnant-gagnant entre Chine et Longona RDC ndenge ambassadeur Zhao Bin atalisaki.
Na masolo etali seni we ba ke dossier ya Franck Diongo président ya parti lumumbiste progressiste Oyo a prétendant na présidentielle il y a le 20 décembre 2023 ils ont qui enregistré na BRTC na siège de la commission électorale nationale indépendante Stéphane Skande a pesibino ba d'état. Président il y a parti politique mouvement lumumbiste progressiste MLP na mokuse lui azali bongo prétendant na présidentielle il y a le 20 décembre 2023 dossier na ye ya Franck Diongo ezalaki enregistré et pas ya bureau ya réception ya traitement ya ba candidature BRTC na mokuse na siège ya commission électorale nationale indépendante na sima ya kosala acte ya candidature na ye pe ko remplir ensemble ba critères nyonso Franck Diongo président ya MLP pe candidat na présidentielle ya 2023 mingi penza na décembre alobaki boye asolaki elongona numéro 1 ya centrale électorale Denis Kadima Kazadi ndenge atalisaki yango epai ya Augustin Matata Ponyo Constant Mutamba Rajabo Tebabo elongona Rex Kazadi Bosimba qui est président de la commission électorale nationale indépendante a solo la qui pena Franck Diongo ye il bosse ba panze sango na sima ko solo la elongona président ya CENI Denis Kadima Kazadi a tel saki ba motivation na ye oyo etalisike aye bana ko déposer candidature na ye ezali mingi pona ko réhabiliter Congo na grandeur ya ba congolais nyonso pe na dignité na yango a tel sike eloko moko ba congolais et singeli ba retenir lelo ezali mokolo ya changement ezali ngonga ya rupture elongo na passé changement moko ya makasi oyo ngonga na yango ebeti pona gouvernance moko na ndenge ya malamu pona ko réhabiliter ba congolais na grandeur pe na dignité na bango président ya commission électorale nationale indépendante azwaki bongo amabilité ya kosaliwe lokola ba candidat président mosusu oyo balekaki na époque kokutana elongo na ba candidat mosusu ye alobi aye personnellement ko déposer candidature na ye alingaki kosala connaissance elongo na candidat nyonso oyo aye ko déposer ndenge Franck Diongo atalisaki boye ampusanaki po na kotalisa position na ye par rapport ya CENI oyo azali kosala mosala Franck Diongo alobi problème ya CENI kotai na épreuve ezali ke to déposer candidature to lingi to mona CENI aye bana kosala mosala na ndenge ya malamu ba élection ezala transparente pambate ba résultat oyo kozala proclamer eye bana ko refléter réalité président oyo akozala élu yende azala bongo programmé et pas ya CENI député national to provincial oyo akozala voter yende résultat na ye ekobima donc résultat ezala non mérité te tozali kondima biloko wana te parce que enjeu ya élection ezali bongo rejet acceptation ya résultat pambate oyo ekobima esengeli et refléter réalité esengeli pouvoir organisateur aye bana kozala impartial neutre pe indépendant natina wana biso nyonso tozali ko plaider en faveur ya transparence électorale pour na processus électoral oyo e bana koleka na ndenge ya malamu pour la question et éventuelle candidature unique et opposition, Franck Diongo alobi ba stratégie politique et zalaka bongo dévoilé te libosé à ba panzi sango. Matinée scientifique paix à sensibilisation contre la rage ezalaki organisée na simultanément na université ya Kinshasa pe na université Simon Kimbangu et pas ministère ya pêche et élevage et longo na ministère ya santé publique paix environnement na Lisungi ya financement ya USAID Nadine Nasson na ba précision. Journée scientifique oyo pour la lutte contre rage ezalaki organisé et paye d'experts na microbiologie pe ba maladie infectieuse ya université ya Kinshasa na intention ya étudiants ya faculté ya médecine vétérinaire objectif ezalaki semoko kotelisa bango bayeba lolenge nini bakosala po na kolite contre bokono ya rage oyo pe ko sensibiliser population pour na bokono oyo ya rage journée scientifique oyo esalemaki na occasion ya journée internationale ya lutte contre bokono babengi rage oyo ezalaka célébré le 28 septembre ya mbula nyonso kasi po na 2023 trois intervenants mobimba balekaki tour à tour pour na ko expliquer bokono ya rage oyo malamu pe mona mozindo balobelaki penza ndenge nini yango eutaka na nzela ya mbwa oyo azana rage soki asi moto to pe nyama bakobaki lisusu na kotalisa lolenge nini kobatela bambwa boyoka moko ya expert na microbiologie docteur Roger Luboya ndenge expliquer na micro ya Info Lingala. Rage eza maladie moko ya mabe maladie wana ezalaka transmise par bambwa
bambwa te bapesaka maladi wana. Tozosenga senga na bato nyonso soki oza na mbwa na lopango na yo, il faut que o soigner mbwa wana, opesa ye biloko akolia. Otika mbwa na yo akende libanda ya lopango te. Osoki akende na libanda ndako na yo, mbwa wana akosa moto akoki kotransmettre, akoki kozwa rage. Bosimba que campagne ya vaccination ya bambwa contre bokono babengi rage et salemaki toujours jeudi 28 septembre 2023 na terrain Elimo Santo na commune ya Lemba, toujours na cadre ya journée internationale ya lutte contre bokono babengi rage ezali bongo na financement ya USAID elongo na Break Fruit Action. Tobeta bongo masolo ya secrétaire national ya Ligue de jeunes ya IDPS Tshisekedi mwana mboka Juju Okako oyo akitaki weekend leke na quartier notable pe na Maya Zelo kuna na commune ya Ngaliema pona ko redynamiser ba base na ye. Igor Tingi azalaki simasima na ye. Week-end ezalaki très chargé pour la Juju Okako, secrétaire national ya Ligue de jeunes ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi ya biso Ngalema azali tango nyonso à lèvre pour na kotambola na différents quartiers ya commune ya Ngalema pour na ko redynamiser ba base na ye ko betela bango masolo ya ba enjeu de l'air. Bosimba ke Juju Okako ya biso Ngalema bongo ekemba abandaki nano na quartier notable oyo ba mesana kobenga monde à part et pas wapi abetaki masolo na base na ye abetelaki bango makambo etali d'élection pe alobaki na bango ouvertement que azali candidat na élection ya députation provinciale pour na décembre 2023 pe pour na élection présidentielle asingi na bango ba pesa président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat pour na ko permettre ye akoba mission na ye vision na ye ya développement pour na RDC et kokisama. Makanisho lelo ya komeli biso nenga solo na biso susi na ye mokonza mboka toyoka ngwe ya papa na biso yango to osenga akoma pene na yo. Juju Okako ya biso Ngalema asukaki wana te akendaki lisusu na quartier général Mayeli oyo ba mesana kobenga Maya Zelo kuna pe ezalaki kaka même exercice asolaki na ba base na ye a redynamisaki bango pe atalisaki bango esengeli baye bakopona na élection ya décembre 2023 pona bana ya commune ya Ngalema ba regretter te ba jeu à question et réponse pe ezalaki au rendez-vous ba préoccupation ebele etalisamaki Juju Okako ya biso Ngalema apesaki biyano nyonso oyo esengeli population batondisamaki na esengo bosimba ke na suka ya masolo elongo na base Juju Okako ya biso Ngalema alobaki boye na micro ya Info Lingala. Moi délégation et salamaki ya ba notable puis ba parents ba maman bandeko basalaki appel nanga na ye to sololi nga moko naza candidat député provincial na kati ya commune Ngaliema et puis bandeko ma izolo balabi bango bazali bana ya fachi béton bana ya fachi béton mais ba difficulté zali ebele bazana na érosion moko ya munene zali ko déranger banda couper quartier mobimba ya Maizelo. Donc ceux qui te prêtaient attention te président Félix quartier oyo ekozala lisusu te bambula yango zali koya ekozala kaka boye na ba différents quartiers ya commune ya Ngalema ya biso Ngalema Juju Okako azali kokoba se kokoba pona ko permettre bana commune ya Ngalema basala choix moko ya kitoko na élection ya décembre 2023 enfin que ba regretter na yango te ya biso Ngalema ezali Juju Okako. La Tali culture bosimba que désormais Félix Wazeka et longo la culture pays vie bango bako répéter chaque samedi na salle honorable Neron Bungumbu et zami mingi penza na quartier Mutoto kuna na commune ya Matete bolanda la précision et longo na Félix Wazeka na micro ya Ladiland. Oui, samedi oui. Nous avons déjà le 30 septembre à partir de 14h. Nous avons bongo un espace Bataclan na Matete, dans le quartier Mutoto, numéro 32A. Donc, la répétition va nous aller chaque samedi. Vraiment, merci mingi, honorable. Neron Bungu, nous avons fait ce Sikawana. Yangwana, bateau tout balingaka. Waseko, bateau balingaka culture pays, donc va cultiver nous surtout. La mélomane, rendez-vous Yangwana, chaque samedi, tout le temps. L'espace Bataclan na Matete. Les appels parce que au Seigneur trop vraiment aucun m'a tête non aucun m'a fierté
yango wana mpona bato bazala misika rendez-vous ya moma tosala tout tokutanaka wana chaque samedi mpe nalobaka toujours botuna te esika bake na mbonda ntango ekobeta boyoka kaka ombondo ezalaki awa nazomona ngo te yozela kaka aza na esika komeka ngo te ntango akomeka toyoka kaka ke bakendaki nango epai boye eza ndenge wana vraiment boya bongo na mbonda bapréparation ya biloko ya sika epuis jour wana ezali journée ya épaisseur c'est-à-dire ya tenue tobengaka épaisseur ezali journée ya coupe samedi wana oya bino nyonso tuna bacoupe moi droit d'entrée ya moke ekozalaka même quoi parce que biloko oyebi kaka mpona kopesa valeur na mimisie na bino voilà donc mais coupe quoi na veste yango ndembe soki mpoza na coupe te oye kaka otala ata bacoupe na biso assez mingi honorable bolingo mpe bondekone yango wana merci nesika wana nayebi oza moto aguwa donc osala eloko wana ngamona nayebi ndenge bagu na yo ezalaka vraiment avec bagu nyonso tout merci honorable nzambe azala na yo tala deja oyo osalaka ozosala mingi na makambo éducation mingi mpe lelo na makambo culture ya mboka na biso nzambe apesa yo oyo ozangaka merci beaucoup olingi olata sapato ya kitoko mpe ya qualité place eza se moko na 7e rue limité petit boulevard papa griffe aza wana mpo na bino pasi na ngai eutako wapio olingaka basapato kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis il y a des batailles à l'humanité. Donc il y a un premier ministre. Nous allons na misé. Où il y a parlé du peuple pour benga anga et tout putain. Mais tu les locaux à blocage. Mais on a même un ministre là. Ministre de la culture Azali. Ministre de l'industrie Azali. Ministre il y a PMI Azali. PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on va diminuer le taux de chômage. Pour nous, les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango. Si on est pour ça, la sapate, est-ce que on a besoin de ça? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Oyo adjoint ezali chez Koko Mulumba, fils gouverneur Gentili Modula. Nous avons quand même bonne foi. Alors ngamo mais bangati pas chef de l'État, n'a pas essayé mon compte de l'avis que ma politique tout le monde m'a mais il fait qu'il bonne foi aux autorités nous soutenir bazan. Moi je pense que nous ça la effort. Et ça devoir on a vu nous. On va devoir dans la salle. Ceux qui étaient dans la 7e rue, place commerciale. Na petit boulevard, place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele, pour le monde a la présence de la salle. Nous avons bien organisé. Nous avons des candidats, nous avons l'État le plus soutenir Yango na Bimis. Mais, il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, papa Dieu Mawa, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut simba science. Maintenant, dans simba science, on a vu la matin. Donc, je suis à Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat qui a mon nez, le colo la île. Il y a un ordinaire comme un roi est mort. Le cocaïne. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide, le colo la île. Il y a un en sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça oyoki adresse ezase moko na 7e rue petit boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela
communiqué écologique pour la lecture. bafamile Nsonga Dio Pendebele elongona ba ressortissant nyonso ya territoire ya Luozi na province ya Congo Central bazana mawa ya kuyebisa na bandeko baninga pe bayibai na bango nyonso liwa ya mwana noko pendeko na bango na kombo ya Vakala Mfumu Pierre oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boyi. Mokolo ya vendredi 29 septembre 2023 nde veillée mortuaire ekosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Mapela numéro 6 quartier 8 na commune ya Njili. Référence station Engine quartier 7. Boye mokolo ya samedi 30 septembre 2023 nde nzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital ya cinquantenaire. Boye après recueillement pe dépôt ya ba gerbe de fleurs na après-midi nde bokundami ekosalema na nécropole Nsele Bambu oyo ezwami na commune ya Nsele. Boye en attendant matanga ezali kosalema toujours na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Mapela numéro 6 quartier 8 na commune ya Njili. Mingi pensa référence station Engine quartier 7. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Vakala Mfumu Pierre. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple peuple soki bosepelaki nango pesa merci na équipe rédactionnelle ya info lingala celle qui journal oyo le kalanda kuna bino malamu Igor Tingi azaki bongo nasima ya caméra héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage sima ke pa ya Francis Kanza Lukoka elongo na Christian Kangebeni Stéphane Skande azaki bongo na coordination ngala bino to pesani rendez-vous mikolo zali ko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi